Nana Boduka abimaka na Charlie le Prince. Ken Piana a confirmé biso yango na acoustique. Bolingo ya ba journaliste yoka baninga ezali bolingo ya risque trop. Une fois par terre secret zobima nanani nanani nanana ni nanana nanana bolingo ya kindoi ya mwasi ya président yoka baninga ezali bolingo ya risque trop. Et pas papa chéri bolingo ya tala yoka baninga ezali bolingo ya risque trop. Nanani nanani nanana ni nani nanana nanana bolingo ya tala yoka baninga ezali bolingo ya risque trop. Nanani nanani nanana ni nanana secret bimi bofandaka na bato bafingaka fali bobatamaka na nsima kamera bolingo seka nyonso bimi nanani nanani nanana ni nanana nanana mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa bolandi malamu. Ken Piana a confirmé que soki Nana Boduka alobelaki Charlie Prince pe bake kutana ezalaki azali ya ye molongani, azali makangu na ye, bazalaka na bolingo yaba journaliste. Bon, gape en tout cas na douté nangote. Pambate nene ya kelokelo alobi kokota ye akotaki ezalaki amoni bango baza kosambrase oyo ya monoko. Dans l'émission parce que j'étais choquée. Sérieusement, j'étais choquée, je n'arrivais pas. J'appelle nene ya kelokelo alobi teki bazali kosambrase oyo ya confinement. Mais bazali kosambrase même pas oya Mobutu na mama Bobila Dawa, mais bazali kosambrase oyo ya bizu ya munoko. Maloba elobamaki na nene ya kelokelo oyo azala bureau ya Karine Mokonzi, lelo yo azo travailler na service ya Karine Mokonzi, azali espioni na ye. Alors ye amonaki bongo yango ndenge zawana banda lelo toyebiki manike faut changer langage. Nana Boduka 10 ans aliaki eloko moko te, azalaki 10 ans kolia biloko mibale, pourquoi pas misatu, parce que bino moko bolobaka muto ya salaka soki wapi aliaka kaka bisika asalaka. Alors ndenge zalaki boye Nana Boduka lokola asalaka kuna azali journaliste aliaka pe kaka na ki journaliste aliaka pe kaka ba journaliste to ba journaliste mususu na ba chef baliaka ye yango wana bino na libanda bozomona 10 ans eloko moko. En tout cas ngai na moni eza kaka bongo yango wana Ken Piana nzembu oyo acoustique oyo eza penza kitoko betango susu muke pambate ngana continue koloba.
ti poussé na retrouvé nzela okendaki wana e nanani nanani nanana nanani nana nana. Voilà, donc merci beaucoup Alain le DCVG. Voilà. Voilà donc. Alors bandeko foko yebake mwasi soki azako kumisa mobali na ye soki azako lakisa na quartier na bokilo na batu nyonso ke azakaka na mobali na ye alingi ye mingi akumisaka mingi en tout cas fo moko kokeba soki asalaka yebake azako lia kuna bazako lia ye to ye azako lia yango wana 10 ans ya Nana Boduka en tout cas ngai nandimike aliaka eloko moko te bien sûr naza sir à 100% te mais 80% nazali sir pamba te yeba azalaki kolobela mutu wana nga nalandaki émission ebandeli ti suka na kamwaki pe nalobaki en tout cas Nana Boduka osali musala kitoko o défendre fali na ndenge ya soin na ndenge ya ba professionnel bien sûr okoti na rando wana pananga eza susu kitoko makasi opupoli sans kofinga mopupoli na ndenge moko ekoswa adversaire donc Charlie Prince bisika zali akolela na kanisa esalaki penza elakisaki vraiment ke asali yango na motema moko pe Charlie Prince wana aza na kanda na ye alors indice mobimba yango wana oyo nazomona sikoyo ke bazalaki mwasi na mobali donc tangu ye asalaki bongo pote a défendre falite mais ezalaki parce que ye na makangu na ye bazalaki nde na conflit lokola ye na makangu na ye mikolo wana aza kolia likemba te to kuna soki ezalaka linyoko ou bien bitabe na yebi te mais lokola azalaki kolia kuna te mikolo wana azalaki na nkema manki ya kosakana te bien sûr azana oya ye oya lobaka aliaka biloko moko chaque jour mais problème eza te oya ndaku akokozala pondu aliaka ngo chaque jour mabe eza te eza bio mais Charlie Prince akokozala musuni ya mboloko yango wana aza na posa nango de temps en temps faliaka musuni ya mboloko sikoyo kanda wana mute tindaki abima bongo akota na rando pe apopula ebandeli tisuka ou bien page ya mulai apopula kaka Charlie Prince mais Charlie Prince tango pa moni yango a comprendre que oyo eza réponse te pas défendre fali parce que ngamutu na lesaka ye bitabe to likemba ou bien linyoko c'est que mikolo yo en tout cas azana manki nango tika na benga ye mais na kopesa ye yango te na kopiéger ye alors sikoyo lokola pe ba proposaki ye asala émission to ye muta proposaki abengi ba journaliste abengi na complice na bango oyo azalaki wana ayebi relation wana parce que ba journaliste basi soki moko abimaka na journaliste moko akobomba sekele pamba te yepe sabima na patron to na musicien moko ayaka wana yango wana sikoyo oyo bazalaki na Nana Boduka ye azane kaka complice bien sûr ye pa popolaki maza complice to yepe tang mosusu Charlie Prince salia ye yango wana Charlie Prince lokola za mobali selon ye tangu akoipesa bisu bakokanga bango yende mutu akozwa succès ki anyata bango ndenge batu balobaka mingi ya mangala sauf nga anyata mwasi wana yende mutu azana valeur yango wana akokanisa mibali basambwaka te ndenge batu ya mangala ebele to na mokili oyo mibali ebele bakanisaka sauf nga alors ye alobi no awa tikabaya nene ya kelokelo akoti
pe eleki o elekaki amoni Charlie Prince azako pesa mbanga azako lia Nana Boduka mbanga pe oya réserve atelemi wana na yebite soki yepe sibalia kiye mbanga. Alors partout za mbanga balamoko ye akomi sans voix. Oyo kutu ya biso ma sœur Jolicia Sampu yekutu banda akotaki miso ekufi mato yekufi azako monate parce que ye azako sambela kaka na samotema azako yemba pa kokumisa nkolo na banzembu ya frère Mike Kalambai. Alors oya biso nene ya kelokelo komona moni en tout cas pana ye esali ye choc amonake na tangu ya confinement bokopesa na ata bisou ya confinement te mais bolekisi bosote même bisou ya papa Mobutu na mama Bobila Dawa bokei na bisou ya munoko. En tout cas wana nene ya kelokelo akokaki kobomba ngote surtout lokola aza na service ya kozonga ya kosote pe ya kubimisa ba oyo tu bazala contre Karine Mokonzi na Poasa yango wana lokola azo jouer rôle wana alobi na kobomba te oyo ekoya eya yango wana tozemoni biloko tu oyebimi. En tout cas na mukuse nga na confirmé na 70% Nana Boduka alia eloko mokote pendant 10 ans. Même azali na caractère malamu, même azali bien éduqué, même azali mayele, mais kolia likemba, to kolia linyoko, to bitabe. En tout cas, ekipaka nyonso wana te, wana ezali na ngambu ya bilengi. Bilengi ezakaka bilengi. Oyoyo epesaka penza kimia penini na nzoto. Na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.